Mbote bonjour bandeko balandi batali ya Ama Vision TV, la chaîne de mozindolisation ndenge tolobaka toujours pe boye malamu na manaka na bino Congo na biso boyebi bien que tobetaka masolo ya Congo pe ya ba Congolais banso tika topesa matundu na nzambe ya mpungu tolendo apesi biso makasi pe ngonga kitoko ya repartager na bino mokolo malelo awa ezali bongo PN famoso dans le travail l'orient que kisalu l'homme de son alembo bongo na sima caméra ezali bongo Cédric Mukumbi enda similisu ya caméra na système kononga nonga tozomi bongo bandeko balandi batali na ville province ya Kinshasa pa wapi tuyambi kombo meseno invité na biso ya mokolo mwalelo ezali bongo Pasteur John Toli ya Pete boyebi bien que Toli ya Pete za mate ya oyo ezali ko consoler ezali ko pesa force pe courage ndenge tolobaka toujours ezolongo la complexe quoi donc yango lelo bandeko balandi batali tozana Pasteur na biso John Toli ya Pete Matea pe Toli nini oyo ayeli biso mokolo mwalelo entre DG tout solo la elongo na Pasteur John Toli ya Pete. Mbote bonjour mon mboka Pasteur John Toli ya Pete. Bonjour mon frère, vraiment na sécurité kitoko makasi. Vraiment boye malamu na manaka na biso Congo na biso. Merci na sécurité na chaîne donc Vision TV. Ndeko présenter déjà ça les bien makasi. Vraiment nayebi ke mbala sima tozalaki tosololaki totunaki santé obi ke non santé vraiment normal. Bon toyebi ti ya lelo na ya mokolo wana bokeseni ezali to ezwaka ndenge moko te santé nga na sonda yango lokwa kamini nge bima na tongo fo bo Georgie okopani nga na Georgie nga moko chaque temps tongo donc omoni toza mokili moko ndeko na nga bakopimela nga bomene bakopimela nga lokumu bon mais ça ça comprendre les autres bakopimela ngai makambo bato nyonso bazaka nango nga bapimeli nga mais soki nga na santé tozali koyokana bamata bakita badouble nga kaka na kopile bango siko pourquoi na kopile bango santé soko oza ne mbamba ata bango bake na mituka bakomi yo atoko ya 21h kokoma na ezalaka kitoko mpo oyo mpe na lero ngonga ke nzoto nyemuki oka nzoto nyemuki oremarkaka teke poma bapapa kala bazanga mbongo banuna par rapport à bakonzi batie bambongo na babanki mais ajo bazolinga bakoma babola nde bakomi bapatron bakufi place on a fouillé parce que ninge sala ka bapatron bakufa vane bela mbongo na lokumu me babola bazanga tine baumeli na kolia mabe sikelo ke sala ke bulu voilà omoni fi yokanga très bien très kitoko kolo mukilita sala mukili kolo mukila vanda na balbani bisika vandi wolo le kana palata mais partout afanda kana sika wolo te bon ceux qui mukile zaki wolo nda adamu na Eva bazana nzela wolo bon pourquoi atika bango baya na manka e inda yemoko ya pièce sacrifice beta ma fille mandi makeza kande modèle oyo comprendre kuna zebisa yo pourquoi bana bakonzi bakendaka musala soda biso babola to kimaka to bakeza musala babola soko zo comprendre makana olo mu condition za na mbongo bana tufa ke musala soda ba et après bakemba n'esprit pourtant ba za responsabilité ba gérer pays malin mais biso babola so ki musala soda ya komi na suka c'est que vine suki on a zopesi yoka périmètre sikoyo kolo mukili atiaka tout ekomela yo na ndenge ya tendance esengo te alingaka soko seki faut sentir que tina seki avana seki zaki danger bon siko biso to boya kwata na mukili na mukili tous les moto boya kwata ni facile landa lisolo mutu tout moi si mobile azaka na souci ya bonga sali kana pasi comment lingyo bota ça ole kana pasi ya kolela mwana bota na pete ezalaka te so on masa bota na pete c'est que bota donc bana iso tali bana ko zabota ba 14 nata so comprendre na so ko bisa yo sapata sikato lulongo ndeni numéro no so ko lati lokolo moke soit ka ekokana te so ko meseli nde esimbi ona so ba périmètre ya vie so ko landi makama mike omu so ki mukili te ingana yo te to ko ya lola ndenge ni batu balingi lola minko leka mukili or nzote sao nano keto za uzopesa confesse na oya lo siko dele no ba façon za maternité ba ça 4 ans bon yo zona ba 33 ans mo zona beso kota lola siko kende lola l'air ni poteza no mulai challenge so nga penda tayi makama zo luba en tout cas donc moni batu ba comprendre ndenge to tambola te bon to ya mukili ya nyongo ba defisanga na yo to ya awa na nzoto yo lata mo sa kolo yo te to ya na nyongo yo moko moni yo oza kolo yo pose gérer yo mais yo zera yo te po ba déficit yo na kata yo na yo bozami balé bo défendre yo ngolo banini on a pas parce que balandi peut pas comprendre vraiment pour
oyo eza bakuru moko nana bandiki tokota ata na kaka te oyo ezaka na potopoto soki esali yo ngai na kingo bongo mikro ekoleka ndenge nini potopoto ngai na kingo ola bandeko balandi boza peti bocomprendre que non baidéologie ya batoli ya boye ezaka pasteur John toli ya pete na décortiquer nanu sensi ya mutu ye moko mutu aya mokili na esengo na ye te bapreta biso lokola ya nyongo toya korépondre invitation mokili ni père na yo ni mère na yo nde asenga yo ya oleka na kanal na bango pokolo mokili obayeke eleka na compte baparent wana mpo babimiso na mokili osala paro nga na kotinda obe yo moko soko olingi orévolutionne zala libre me na suka kachi yo makambo nazo basokoza comprendre na oyo biso technologie avancée l'esprit ya tolia pete base tika kotia baninga mal à l'aise na likambo oyo okoki te omoni na miso mpo epesi pante yo fingi bango kozalaka champion wana te nani akolinga ye moko abebisa ye na place oyo ye moko azotala ye motu te so omoninga na makasi eke kweleli ngai nasengi yango te melandinga kofanda na ngai nzala ntongo ti poko eske nayini nzoto na nga opuka afandi banda ntongo alie te moka te nazala yango napanza sango mpo bopanza nga garde ke tala bolola alalaka nzala mikolo nyonso nazopesa batechnique tous les moto azovivre na mokili azala mwana mokolo azalaka na soni moko boye alingaka te kasekele n'importe qui te so oyoki nga shema ao bano makambo so oyinga vrai mingi badifrité na bango bokosa eza mvutema baleka na prière badélivre te dela nzambe atieleke yo avozwa ata $200 $100 il faut leka na ba 5 ans parce que yo ozalaka 6 mois okuta na chance ala kokuta na chance ya mbongo ne pas dit que konuna ebele koleka nga to kolia malamu nde ezaki kozala na santé kitoko koleka moteleki biata mingi eloko nyonso baza koexplike bato te bakozala na ta mort vie eza chance moko kokwaya nango sa oyeba okobeta calcule biyomo oyo osala ti lelo otali mutu moko bekuti obangaki mosanto makasi adenda depuis ntongo cimetière nokuti matiti ekola mutu akokata yo ti lelo challenger me mutu akwata comment joueur azobuka batiki ye oyo atamboye na fa normal bapesi carton rouge oyeba ebite ezoya ezokoma balandi baocomprendre que oui ekoma okota otimba nde yango nazopesa permete sikoyo nani akopesa nani faute na place biso ti batya biso kotya yango moni oyo abima kolo mokili azalaka nani oyo bayesima baye banani nde yango apesa baperimetre toluka place kaka réseau eza tokangama na eloko batutu bandima ekoma ya solo nzoko nde tanto mpe eza bongo te exemple 1+1 tondima egali 2 mpo biso toya nsima tokuta est ce que moto opende asalaka 1+1 atikaki egali 2 foyeba era kolamuka soki atuni biso tokomisango de yako ezalaki nango 4 bochange yango mpona siko yako bima na faute ubi akozala na raison mpo ye moto asalaki yango ma biso toboyi ye ebi te ekomi vraiment calcule nazopesa eza makambo oyo ekomela kolo mokili asala bato baya ya nsima toboyi ye nazomana makambo ya mike tala kolukaka te bato to babetelo maboko naoloba makambo par amour so oyoki ngai napesaka biloko ya bamiete eloko nazoloba na yo eza lokola bamama akendaka konzi na 10 000 asombi nyonso misuni babetele maboko mabosani mungu na limete aye kosenga bavoisin tala moto akende bela mbongo mabosani mungwa or baza biloko to ata suku engenge pesi solo malamu ava gwe kota fo mungwa eza bobosana mungwa yango moni nazosongisa bino na mungwa banda na mungwa tiata ma ya lobo soka mungu ekangi badie ekoleka technique na pasi bomanzeto na super rouge so yokinga base mokili ndenge eza wa ndeko na nga omoti oza wana oza bien selo esengo na soko omoni kokoki par rapport a bato te bacoli yo mais soko mosentir koza tikala yokanga bien ko bouger poste na ote mpo basupporter bawololi yo talaka nde entraîneur atinga na sisa match ndenge nini soko osisi match soki epa coach oza na foti te omoninga biyoma na sala esimba te otamba na kombo nanga soki nakomi lelo kolo mokili alingi nga problème na nga na bino eza nini koma yo oza kolonga te tokute na quartier wapi famille olingi opesa nga foti na makambo omoni ke yo lokolo okokanga na koka te olingi obambelanga foti comme si nakoki te kozanga kaka te ndeko na biso makambo opete mutu mosusu okomona zoba yaya oyo asisa classe te nga kutu na 25 ans menesi naza universitaire yokanga bien confide nchiki eza bien mpo eza loi ya nature ya vie mais bato tu bavide nchiki basepela na misalo batangelelaka te okovide nchiki ose retrouve manka otika na façon okorigaka te fe na formation me na maboko mbongo eza te yokanga okozala no mpe kaka bato bitetuka tetolaka babiso oyo ongele baka na kozwa nanga te na kimakasi banda bomwana nga topesi mwa minerve na kodame nakoti malewa na ozonga libumubumbi betanga fimu benazala ya kotonda biso baoyo
Tama koli kolo ah papa na tina tondi yo. Na zo peso schéma. Pourquoi le biboy? Ba famille mingi ba sous-estima ba o ba monaka bango lokwa bazana ba famille assez. Boza na ndeko mo za na commune bien. Bino siko boza na commune moko rekilé. So boke na ba fête na bango d'abord la télé bilamba na bino ko esa ba tombola ko ba biso yo. Mais ba peso Valérie exacté. Ba quelqu'un non atangate famille na bango pauvre. Yena nkutu pa mais la secret za ka yomba zelaka bonane. Ce temps ba ya c'est que ba ko profiter pour batonda siko maman wana bi ke fête ya mukolo moko pa fanda nye okoyoka ye. Bino bana bande ko ngana linga bino te bolika mobulu ya ndire boyaka kuna mbana mba. Yoko makamna so ba pame panzana. Na lingi mutakota na salon ngate puis bino parce que azogangela bana na français azo interpréter na bino ko batu bauti mboka. Bino bo salaka kuna bo sakana ba kiki. Je te terrie, attention, sinon je vais te frapper. Parce que vous savez bango pona ni or bana mama leki na bana mama kulu to bana na bana leki lokola azwa chance ko somane fils ka moni baninga pa or nzamba linga boyidi yo kanga na personne transmettre yo makambo ekangi mukilikachi boko seli satan voilà satan za kolo biyo mama makambo to ko sala biso moko to découvrir masumu na niveau élevé peut to ko seli satan po ya za kolo nango yo kanga satan innocent makambo to sala oh non ok les ofanda izo ya efandi izo enfin so makambo ba collier normal siko ko remarquer tanga so mbongo wana or mbongo pesa lokwa mupipi ce qui attaquer mo ke tika bipe kimia o remarquer mutaro mona ermo be akweya bana oya bande ko peksa mo basaka na bana ba voyou or bana ba voyou ko tenchi bazaki manka mena ba mecha mukilo nzamba cha evandela bango voilà on a balé jogo voilà on a musique na tout ça se comprend on a koteka nguba commerce comme mutu mune so bana ba ba français kala bazaka na mwa mbongo ba bangsaka bango tango bango mukileza ngele bango basaka ko ba shita to ba kendo tala bango ba ko benga na bango te me ba sentir que bino bolinga ka biso te tanto saka bo mwana bo monela ka biso on appelle ça périmètre carré. Ce que yo kinga na transmettre yo chemin mukindi ke kotirando. Mukili bebate po manga damu na evango satili. Ba tunde ba changer mukili forme. Très bien. So comprendre nga. Donc moi makamto so lila na kumbwa. Envoûtement, blocage. Avant qu'un église côté sans envoûtement. Tala kana conjoncture makambo sana ngona pays ndenge so mema biso. Voilà. Comment on finga ngana so ko bala te o mamu misele sarti. Batutu ba challenger te est-ce que mutumisa ko bana bimisi da bando chamesa na ko teki pa comme na mbongo mutumisa versi ma fa que na porte compagnie temi ba bengi bango asali azili pele 6 mois moi si sona ke na porte compagnie ba futinga te no benga moi si ndenge nini ngamo ko tongo tipo ko mutaba manka ko lelo kwa na mwambe yo ko lelo kwa na mwambe nini elaksi boy na ko za 1000 francs oyi mwambe mardi na mkaina 5000 francs na kotima mali ya bomoninga ngindie na soma sika mofema tanto comme mercredi ben na chite mwambe na la mka 12h na 4 journée na mbeli po attendre la mki 9h na kolela wa na bo matin journée que quoi mi-temps to peso ba schéma to vivaka oso yo kinga challenge tango 4 journée na mbeli la mki 12h30 parce que bandi ko tala parce que mapa mako ko ezala vite zate et na mapa musa voter avec on de défendre la relation to sur organiser na piake mbote mingi et na okene ba pesa nga penza on ko c'est la lié que pas mal de faire ma para combo na ngana ko futa ke bana mutafuta batoko no defana combo na yokola tabera pa ngana zaka ngana transmettre wa koli te ngana sina defa trop na banyonge bere mo ke ndozwa ozwa na peso ba shitala oza ko vivre ya Congo c'est ça so ko bi technique ko to ba ni côté na ngali soumis ami mingi parce que loko na so décortiquer pa ba ya ki batika via ko pesa bango moko faute oya ndenge oya biyoma na yo nanga muto ko jije biso kolo muki berera muki to mona kana ko pesa conseil politique menga na za kolo yote bon éviter so ndapenda schéma comment na ko bateke o ni garçon akoma muta kuita ba bombe zoba te ofingi ezoba pona disqualification kimi teresa ba bengana l'équipe yanga batami na sima kui ya kuiti mais na ko pesa conseil na sima kuito ya batami makamba zo mona mikolo wana tale karabina pesi mbote eleki remorque na kilo bazana Congo biso ba oyo en tout cas yana makamsu na kuta na ngoso na betro ko piquer crise ndetini difficulté ko mais l'église na ke bazo na biso nini année eza année ya lipamboli mais nga zo kuta na makambo eleki lipamboli na kilo au contraire sata ka makasi to mfuteme ka nginga to pesa na manka faut enseignement yo kanga bien so yo kinga na webiso challenge ya vie voilà longwa na biyoka yoka okokota rando na famille ini ba pecho ini ba mero ba nuna ba komi ba choro bon mauvais enseignement yo moninga ate zo simba te na chikana nunga so na bando pesa on so faut Georges mo banda tongo pour l'essence quand est-ce que essence na comme malu 0 litre
nasuka la pomme tete nazo ezala bamokate moso tengo kengiringiri donc quoi na nzela na pema na fona mela mai mingi po misela ela muka yo na sia tala makamga kutana ngo sena biso na biso na challenger tala Bobo yebisa ba jeune parce qu'il y a des jeunes les l'autre donc c'est espoir tout le monde non de makambo etambo espoir yango na lobi na yo makambo nazoke nango yango yo soko yo kinga ba jeune ba yo kanga ba à l'aise voilà vie eza ya mutu te vie eza kono mukili to eko représenter biso na nzoto to lati poto pesa nzambe forme ndenga linga mukile ke ekende yeba tous les moutons coach tient na terrain tous ça fouteur eza secondaire ça ko compléter bo baba meilleur ba ko aider bo bongisa na terrain non moi teke mo bola sanga tine excès de ba patron pembeni ko tinda tinda pas komi muto ko mo le samba si dikola bitinda makam nalo ba foye bango komi tala so yo kinga aux à l'aise komi pesa ka faute te o senga o yate ba chao ko cha engagement na yo talinga te ndenge ba chela o zala komanga na ko pesa faute po boti ba na 6 na condamné po sana pia et tala zoba o période de crise boti ba na 6 nanga na nzambe na ko funi muninga ba document comme qu'il a moninga pia ka funinga 7 document bana na boya bango alors est-ce que le rôle kabeli bango li pa mukolo moko te ko kolise ninga bango faut enseignement donc mo so yo kinga base ko kota na karo mutu te suka na karo na yo to ba boucha dam to ko ganise équipe so ko liami kende oya kanga mina kwa c'est là ba to ba kota dam ba sauver yo conseil na pesi so ko za challenger base na pesi conseil so ko za bi yoka yoko ko kufa 20 et puis ko banga belé au boulot de l'ensemble côté na zate yo moninga na yoka kate et ça la 10 à 15 ans ça la pia comme fou ngakolonga na kende di felu ya yoni na kende lole italio nani nalala nzala te ya yoni ko bakselanga ni likola ni ninyo kolonga nganga na place nanga mais vous avez pasteur moi et persévérance avec il faut y ngai persévérance kota nanga moko yo tenga ka kanga mutema sela lolo kota oya viti kanga ponga na ko yina ngate ngamoko na lukela kanga soka simitela betelo di solo pocholanga makamna solo non parce que périmètre donc on a gros appel tala non so yo kinga na fournir yo base dignité ba somba kate période ya vie le kaka période na goza 5 ans ba tutu ba choli yo or na période de difficulté nzambe pa ko tika atala siko nani ko pesa au alerte na niveau 0 comme ça cheke ki tena famille nanga na ko boya bango te mais oya za vrai oya za faux nzambe ko cheke pe na pia ka patala moi si so ka za fidèle soka sali yango pa bato yemuka benga bango loka ba Abraham acheka bango tina basi bongo yo kanga ko na we biso makamba mike bomme ma vie na côté bokende te bokwe na manka okotamba na lisuma na mutu or lisuma za na ete nzo ndo na faux période ozanze to balona na mvula mokebi manelanga mobima ezate période yo bele okao fo yeba shima na bakosa bato pia kele ki faut voyager na kufa na nzela mai likona yo Congo boinga te pona zati lelo mankanda difficulté mbonge kutinga mais ne pas dire que changer ngam makam na ba makam mike moni fi na beto li sola moke persévérance ezani omoni pompe we kufa bakango na milaso na kosi élastique to pine bakata remarquez to bakango na pine bakata e na litanga moka maya zakati tia linga suba ninga te musana kana ki na kita excès de kita so beta na béton so ko teli litanga tali béton ke litanga mawa musala pour beto le ki maka betika ma litanga ne tanga da et ça la 6 mois okuta beto sani et toboki comment litanga beto pepe le toboli béton excès de mbamba ti beto cédé zala mbamba na vie biso ba oyo ngana persévérant avana yo ka fonga moko na mona voilà conseil na zolo bien moninga polengi sangeza passe vraiment ngata satan na banga ka ete na biki za chama ka pa meka bato ya komeka comment batu basambela te ba passer ba baki basé à satan bango basana ngambo ya satan est-ce que satan ka bango so bango to na ngambo ya satan mais satan ko ka biso te siko to za nani mo za ngambo so yo kinga na transmettre vie yo moninga na tiaka na facile ngana ko yebiso ba alléluia belé te comment ko ta barole kana piste sa olangwa et tu sais comprendre yo ko tika na bar maman bando bien na piste c'est ko tiki fête nanda boni boy et puis kota bar mela te mona bato baso bina na bar mona ko ba ko maboma mais yo langwa ka kota na ba conseil dans ces andes ndenge moko schéma yo avant comme on qui calme faut langwa droit ba tunyos comme on a très bien sinon on va foutre ma partout au barke mona ya sumba rapport anda ku petit za chora sanganda ku yo ko bela yo ba changer au contraire la vie biso ba challenger yo et inde te base d'abord on a difficulté ni
ngamoko kolonga taka ngana ngato lingana kateme na nakachanga tous les bateaux au sambela te aux à la pasta aux à la nanyo za nan considération sur ça na pasteur wa bandina di papa de mandala l'église na pasteur terre na ba wenze na ba papier katana na pasteur na na sesa ba stade considération na pesa bango ya respect na boya ko yeba ya bango po na bebisela bango to na yeba na changer nzela na so bana makama miki ko luka ko yeba makambo kuti na lupango wana te ko koma songère to ko motonga bato parce que linga boye bimaka mopane sika nyonso kozala l'aise zambo ba expliquer dans les bandrike zana banyama ata mukolongo banyama basate na butu fo ba obanga mais zambo ba expliquer ote soko sokota ba betali soto obanga ni ata mukolongo banyama basate ko sani na nyama kuta sokama muta solika na lero zana umana pe nyama muka ba abangi makamna holo ba fo compagnie nga na transmettre yo eloko ezangi batu ba benga ngo ba 6e sens 6e sens ya vie ezalaka na muta sokende église. 6e sens eza eyela mutu nso nzamba tia na mona batu mususu na keboete boko moko tanga ke peut-être danger ça les voilà bien le connaissant qui batu beli na ba no makamamité 6e sens vie eza ozaka na million te okoza na ba 100 francs batu bazomona ngo pamba mais soko bi ko gérer o pile batu basemi ba million bazomona ko ki bango na mbongo gérance boba na batonda eza ba wenza ba soso minene te poso le bank sa lupango ki e kuna mikili zotoka bon c'est bano ba kotonda rien akolamba mikila na posa mais bana batondi te pesa ki muke mais côté solo epile biso epite soko so comprendre to kola mama tembele bato bamona ngona nzungu lokola belenga e biloko a répéter ngo trop bomona ngo fona zolo po za matembele ona mabumu to tondi poto lia kokoka misusu elali bana kutu na butu mo e balala basilika ezate parce qu'il faut comprendre tanning to zana l'air ozana l'air kolamba biloko a lix to zana l'air kolamba quantité pour que lisabana bakoma lobby Congo période tout ça parce que mingi bazana période de crise parce que makambo ya minene peut pas se pesa batu mais pas de danger na kotika la kusela lokote ngana ko se pesa batu te po ngambo na danger na so kanga simba nani kolonga ko lukela nganga par ngamoko et puis na so bana makambo so kinga za vie umoninga na yoka mutu te na talelanga na kendaki na risque et simba te na kie Dieu bon résultat ebimi or nzamba pangola ka batu basambela ka te oko sambela te yona nzambe rande mukolo suko ke lifelu mais côté fiso ko samba mboza na droba chana mukili omoni challenge so yo kinga na beso shima en tout cas o comprendre makam na lo bawana to ana mondi moko eza mondi ya o babenyango ke nani ayi kotika nani on zongi la chaque fois so yo kinga na pesa ba et puis so comme na 100 francs ça la attention comme na bato ba ocha oka baza na poso kweme parce que so ko sekisa yo so yo kinga challenge na te so comprendre yango moi na so na vike ba tela ba périmètre so ko zane le côté oza mutu malamu ba ko pesa ba conseil mais ya licho bon so ko comme na ngo de danger dimanga en tout cas mondo zawana tango ezaki 00 bapiri baza ya ko dénigrer bazo chola ba encouragement mo ya lokuta kama ça piri biso bani ngi ndo tambola tambona yela juka 200 francs ticket dio elmo meli masanga tiki ndambu zwa elmo pele kidi ba pelo bouteille moko me so sombelo bouteille moko betelo ma solo 10 mais 8 ya lokuta loka sombelo mo ya lisolo yoka kondima ayo peneza ka prêtre ayo wangongo ba je wana tu so révolutionnaire tiki terrain wana au côté na place mo ko so lipa 100 francs na so bokutani bango ba sombi yo boy no po meli cycle ora bala ketin a commis challenge la bandi ko lipa yemoko e indi na so bano makama miki nzela ko bonga esepela matena bato okomona même chebino ba ko pime lo kopo mo bandi ala yo muto tanga boy koti na kopo yo mais natanga ki musala na tanga ki na tanga na français na anglais to zakana bino a pesi ngelo koni eloko te lokumu kake na 600 chik na moni kopo mo ya seba bengana ke no bandata sans fana zo rapona lia karabino fami bo telmelinga bobiki na komi mutu mabe alingi ba ki ba ko pasalité ya so sisa azo sambisa komba fa ya famille nazaki na komba famille na lokumu pesa ngalipa boye ba vie ona oyo bana bino soko yokinga otika na retard zo kanza batu musuba simba kisi te kisi pe simba goigo ite zanga makolo simba kisi apele chabi batala saka na mboku zanga makolo simba kisi apele chabi batala yo vraiment na ebiti donc il est là tala pour sentir que non pasteur John pikola na olo ba makambo yo batu ba optala soko yokinga oza na position soki mikolo ngo eza tamor pour notre difficulté fandanye ko beta masolo te soko za ne loko te ko beta masolo difficulté pa batu te ba mona ko komi le poso sembo ndire soko se ridiculiser bata ma melangenge
tambola na likambo na obima na osoki tongo bima soko fanda na ndako fanda oya mona ko pamba amona ba projet tika na yo apparence libanda ekosi ba menzoka na kati makameza ndenge mususu ekuti nde faute na période mabe mais la gangeli et en attend oyo exploser na yebisi yo kaka na kisasa na kelela na lela na tambola bitambola tambola kaka na kisasa pe sans frère bandi kombi ko bima on a jebisa yo maîtrise na vie et futa katoki église itengam na jebisa yo longwa na vie ya distraction tika bilula lolobe l'estomac okende église eza mpona koluka kokota lola mais modele tokende église lelo eza nde nzambe alingi te yokanga baeglise efungami ebele kondima ekomi moke bato bakomi lokoso sa baluka susi ya kotonda sa olamba bango bakomisa nzambe enganga lokola paris foot na winer soka beti ya 3 azozela 100 na poko foge nzambe apesa biso privilège atindikaka moto azwa comme si yo mende appuye mabe na biso kopi mosaka na ebandelo kwa manka ocholi nzonga nde soko koti okebima ti okomi mutambo landa histoire bato tu banginda na vie famille te moto engindisa ye bapire epuis kopi bapesaki ye neti bachola ye akenda na komikitisa mpo na piaka efungama baouverture nakoma motu monene yeba shema tala kosepaka na biloko na moto mpo kisolo te talaka moto abanda koluka basache ave pela mpo pétrole ezalaka te fo yeba ndenge si yo sepe na biloko ta ndenge asika misa aokabola soso memisa mpe ebebaki mpo esikaki na basache yo ndenge esika na sache te kobakutola mosuni oposa tyalanga mokongo asoso yo tokotyana mabele yo nazoyebisa o shema soko yokinga tala bato omonaka vie eza lokola calcul soki opesi forme na yo moko te komona sans fra te okoki kokuta na mbongo me oza komuta matelo velo ezanga chaîne ate opedale place moko ndimanga mbongo kangai kati lokola na kozwa mosusu wapi avant esila il faut esila na cause sérieux même yo osambelaka te okolo mokili osentir ke moto azozwa na pasi me modele azomemela mbongo esengi boye kotisaka nzoto mingi na droit vie na kwela mingi na malewa babi kokoto yo za na mbongo mo funga mate na 5000 2000 malewa lelo 3000 na bombi bombe mingi na bisengo lokuta na ne lokote na okalkile lobi na kosani pe koma 10000 so na lukila mukili be simbite 3000 wana kati su 2000 malewa 1000 etikani su lobi nzamba zotala te amilingi mazangi nde natindikela ye so bino rien susika 100000 nanginda 10000 soke monani owangani pasi ya nzala tongo ti 17h okebima na poko ndiro koko bandiko bomoninga nazalaka chansard nzamba zotala tala ventire okoli na nzoto me na molimo zana nube bebe na berceau yango moni bapeti mike bangindi amwana mukeme na charge ya remorque yo za mukolo me na charge ya bile fo babete son bile na balabala mena suki ya pembo so beta bile naso bano ba soko yokinga na transmettre aussi mon frère na olo bano par amour soko yokinga base ko bonga eza na droit ya mututu me mutu na niveau catégorie na ye ngana ko koma patron te me na mukeno ko so na ko sepela ko likata patron pe bano ba tata solo ye mais so talinga na so manda kuté tolala kana kikuku comment moi si na ndako kikuku na balete maza fidèle ko likabasi alliance malobani na lobaka n'importe ka libela ozangi yo ba plainte wa taba mozana mwasi na ndako lela réunion oti mboko ba yo sakana tina kyo bala tala so yo king no peso ba document sérieux so yo kinga tala so yo kinga okobanga bible te bible eza nango pete bato ba compliquer bible bato ba ko tie po ba bangisa bino ba pesa satan valeur ngana bike kolom kinga changa na sambela rapport linginga biyo manangati na dayate azananga parce que yona nokupianga faute na place batikinga titile na te so comprendre tala age komi nango tala biyo matala ba pire balika na kimosanto o mona ki wana batu mana lelo bazate badaya yo so mi tali penda yo moko na bato ku na biyo makuto ndo sana mboka moko be batu ba yeba te motala kati lo titile mo ba ki te nzamba boli so alingo modèle ni boniko babaleli yo mwasi na mboka ba ko tikela oye bapesi bino ndako mozosela suba tiela oyo ezemi tala bolole yo bolole bazali suka pasteur azokundola donc oyo bolole bazali ame makabe bakana kite mais bati yo tala so yo kinga na transmettre au vie donc moni tolia pete yango base na de contrôler 2021 tambola kana engagement ya charge ya ndenge okomeleli katela vie corner yoka yo moko soni yoka yo moko mawa yokela age na souci makama mikolo na bonga te me ke balo kumo na okeni frame soko sombelinga na kozwa mais ngamo pona dépenser rien bana ser na parler ba bota
babengaka oncle ata na pimela ba na tikali ka oncle ba petit na pesa ba conseil ba boya blande mi bala ba fantelo ka biso moko ba oncle na bango ba ko so ba zemi mbali bakima ba petit to ba botami na ngaka oncle na bango ngape na tanga te so ba bolole tina jini na okoma maele frame na kata mbonga makala na sele méchant parce que yoko ba pi abeteli kana kisasa sa ko renyana ba momi aki voyage maluku nako wolola nde lipamboli ye soko wolola mite ndimanga changement ça te na vie bon ngam na jebso soko yokinga na transmettre yo comment hoteli na nzete te batalo mingi na batu ba mabanga yo kama maloba so yokinga challenge pesa vie ordre to comme na demi finale avio polo longwe tala ki trata mande fait tête que longe bando nous konuna kalaming te finale otikani ata bochebite bokokaki jete bokenda ta 0-0 lokumetikilaki bapola te basala nil kenda ta nil na vie sala okenda ta nil na vie en tout cas ata nil na vie bandeko donc tout ça l'effort tokenda ta nil na vie elongo na pasteur John Toli apete alors pasteur John Toli apete nayebi te toli nini oyo opesa lelo bato mingi lemso omona azomona eloko motema akomosakanela baningi akomona bato ndeti biloko nazoloba yango wana soki oyebi pasi conseil nini okopesa mutu po apesa valeur mpe na mutu aleki nyonso tokuti na mokili yaomoninga pimelanga mbongo mebombisanga maloba malamu conseil na pesi ebela bapatron bakwei ya teke basali mabe acola bato mingi anomona bango pauvre nzambe lokola alingaka bongo te mpo soko oseki bato wana lokola enda tika bango seko oseki ende asali bango mabe contour fe ezongela yo nazebisa yo combien de patron bana mike bazala na bapapa na bandako bazotinda bango oratinde na ndenge ya gentillesse mpo asalaka futa ye adeborde ekomi ti ya kofinga kokangele 4 tata ntango azokenda na motema nakutu na bana baleki na mbula mpo na mosala déjà eloko alobi wana epanza nde ekomi nyongo loko ofingaki tata fo libabe eya obimi noe nazie biso bavete bapatron bele akufa jeune patron nati pasika nde na pike crise mifinga ofingaka bato baleka na mbula esanga ntango balelaka wana eleki kake ebomi yo na butu patron pako bateke mwana ngam na bomi ye kutu patron ntango atala aleki mpe kotinda makasi akenda ata misala kokufanga me topema kende nazomisa bashema omoni awa ate otanga koleka tata na mama azoba na papa azoba bazalaka te soki omoni mama apesa ye respect kotanga na etali yo te me ti anuni nzambe ayebi ye bajeune na lelo bazopesa respect na bato babi français na anglais me bazoboya kotosa mikolo mpo babunga te mama na kopianga conseil ni na papa isia kaka otango lobi sia nzambe atali bato ozomona kutu oyoki te bongo yango koyoka nde ala libere yo keba nzambe alibere yo na vie sa te mezoko mwana moko azonguluma mama akimi ye ata azokenda libulu mwayeba okolinda sakana makambo naloba so oyokinga yango mwana apesa conseil na vie zala moto abiyoma me dose so oyokinga na oyebisa yo eya na makambo mosusu mama mokola koba petio azalaka bandi kulu na ndumba mais azalaka na respect yoka ntango abika azalaka na respect atyo deya na tamo mais banshi banga baya mama akumisi ye frein me bodose aleka so tozokanga moto abiyoma ndeni akomi jeudi mais moto apriaki na 1 heure adendi moto apriere apesa confesse na nzambe machelo bamama nyonso bakola loka bapriaka te nakotindele mata or panzambe zela moto ezongela yo ona te oshema so oyokinga justification après eza monde akaisana atuka nate soki ezofana ezoya pasta pundola makubalani batali donc ezaka po toke monya naotindelo makambo ya mike oyo soki oyokinga sagesse ya vie donc na vie yeba ko doser limite kozwa na yo doser pesa lokumu na biloko za nango na bato bakopesa valeur tout le moto komona na nzela ata zanga tala lokola moto mokili oyebi te bo bangindaka koleka yo basuka wapi ndeko nafungolo frère oyebi nalobaka chaque fois omoni vie motu to azalaka na social nuna mais modele makambo tokutanaka nango ndeko okokwaya na faux poule mpe na quartier eza quartier faux poule eza faux poule ndenge faux poule ndenge nini yo na besoin na loko ya faux poule est-ce faux poule ya li koyi na bamasa oyo bango nyonso bosolaka baba génération moko me bakwena makambo esepelisa yo te excès de komona lokola yuma pete na privé bango ntango oke mpe bokangami libele yindeli yo makambo na oloba nayebi te soki olandi te apesa badirective ata eya mpe na mwana mwasi mosusu mpa kootula na quartier a partir baya mpe bakuti ye manka bazali faux esprit lokola babiso nga na révolutionnaire depuis kala
ba minga na gauche oyote droite oyote et kutu batonga tala so ba oya tanga ta so boya ba cop na bino eza esengote so na landango mingi obomisanga avant na tikaleka na banya omoni na vie ça la transport ya train ko c'est la transport ya voiture te pour ce que mena embouteillage ko kimo ko dévier or ko to ko dévier quand na zelo mo bima ti bouteille embouteillage si dio là o lali ke bo la yo bisa embouteillage ko si là to na train so ki mamna loba ikomi kangama na position concentration sana ngo milliers na bato ba changer ote linga oyo za na bité ça comprendre et kende gauche kende droite tikala train kufa te ba ko bongisa to kende quelque soit temps et beta 5 à 7 ans tikaka na rail tant ba ko fungola okoma na ye retard mais na komi nano mona te muta lukinza la banda tongo ko na 20h ala la leske tumtaleki na tongo bata tongo bazaka na lofundo la misine tani na patila matama na poko ndire ba yakite na makoko na de fama pa oye ba yo biso ba challenger to kembi depuis tongo to nimbi to tamboli yo voilà to fane ba santé to ba raisonnement mais na 19h30 yo keba kitwamina et mon ani taka moté pour la 21h batutu si balali nzombo bali akuto folongela mbeko otikali telo polele bima masuba na dangelo nyama lokoso la kate yo ko sene porte na biso donc olamba ki to salaki na kangelo kwa mbanga yo kewa tala mboka challenge en tout cas merci toujours continuer toujours pousser na malembe na manaka na biso Congo na biso ndenge tolobaki puis bon pasteur John Toli ya pete matoli na ye comprendre que note ezopesa makambo ezosala bilenge ezopesa courage ezolongola complexe ndenge tolobaki toujours alors pasteur John Toli ya pete toli nini okopesa lelo tomona ba jeune fille ebele na ba mama ebele bazo néglige mabala na bango le mosusu mpona le mosusu kozanga na libota sentir que non piaka ekoti mine ekoti akoki kopersévere te okaye wana mwa jumo abimeli ebo apandikala te oyo lobi wana ezalaka nango mofrère moni difficulté okopesa yango foti te nyonso eyarivaka fidélité ezalaka na mbongo te na piaka te fidélité otaka na motema na ndenge olingeli mpona yebisa yo mabala mingi ebalami na kisasa eza formalité kaki nabali mpo na koli nabalika mpo baninga babali ayebi ti nabaleli te make libala na mobali abalika mpo bapiri yetu babalinga mpe na bala mais ntango abali azoyeba te ntina nini nabaleli mpo soki moto abali akokoma na baordre otosa makambo mwasi alingi ye mpo toso mobali alingi oremarke bino mbele boya na libala mais bolalaka place moko mais kotosana eza te yo kiselibatere esila te mobali oyo saka makambo loka neti obala te somo sa tino pourquoi retard aboni ko na teki mbonga wenze te ozomona te kokoli nanu te fo bakotisa kuri omoni kisasa fo korevoir makambo ebele badote mingi bopesi so benango mpa na nga tokozongisa no bambonga mibale ebele bozongisa ali boyando cheke sikoyo nani tokozwa ya bien nani tokozwa te totika libala eza no mabe bobalani me boweleli malgré toi jekei me boweleli bozonga totala mpenza aoto libala mosusu mpo toexeloko examen d'état mosusu mpe mabala commune mosusu mpe boyeba ngo tu néant mabala tobimine tobala na 6 ans néant bozwi te na libala bozongisa na bambongo kuna donc eza l'habitude ça comprendre nazo biso ba chez tala so donc on a biso ngo wana ko mingi nazo ko sote babali babiti na babali te libala eza communauté de comme mabala mususu eza na mbongo te me balingana makasi c'est que l'air na ba pe na libala ngongi koki na mabala mususu eza na bambongo tinde basi ba poto mibali mais soko tali eza kana harmonité et zo mana kaka biloko magito eza sola musulime epeli na lokopa nango epuis so omoni libala ekoyemba benga paster ya koprie mpo na mfutema libala fo libala balingana te nazoyebisa yo priere ya libala ezalaka te na libala ezalaka nde conseil priere eza mpo bachasse demo so bokochasse demo libala ndeni tolinganaki nga na mwasi na nga vitoi na biso mbale ecompréhension ekoti dans tout likambo bongo tia prière zanda likambo moi ça comme manquer ngapa moni siko ndenge na sokisa muke ngapa ndama a manquer moi c'est pas le baptême balo na lingaki na vérité mais ndenge kana ba kwiti na mbongo kolamba muke na ko ngo silike c'est ngaka prière batei boke babozo kene mabe bozo betsa kolo mukidi baku en tout cas oya mukidi botika mukidi nzambe otikela nzambe prière boko chasenga seki na zomuna milimu mabe bobenga nango na butu mais makambe ta libala bino bochelanga litoita donc on doit c'est un foutima mais ça na webisi yo makambo sur 100 makambo eza na église 90 eza explication 10 ndia prière bokota tu na molimo moi ça moni mobali piakera alimbine libala ngia kima
to prier ne kobongela ngana changeango soka uti musala ye atika ki eloko te mais soka ya kutina no maseke so mbele bien voilà moi si soka ye atie mudanga wana mwana ne pas fandi mwana ka moko siko ya zo mela moi si na mwana batala ke ko ba supporter yende joueur na terrain moi je pense ba mais no bien ah chéri côté na uti na biso pas moyen moi si na bana ka akobeta masoti bouteille masanga po après ça mwana na souci que so mulengia pamba oratimbre ke mwana zape na souci mais la sikelo kwa papa na ye yokapi mwana o madame ko beba van fotata nga déjà ka so na moni bwe na bomini ba na poko na kosa kana keya tala libela ba fomi bali ba na onde bana makama solo ba fomi bali baza ebele ko le kata kitunga o ba tena kisasa mais taba on a discussion na balabala ngana sana expérience ya libala ça fait 6 ans nga ça fait 7 ans donc on est aventurier vraiment na bimata na ndumba pour affection ndumba mukolo moko na $5 nanga eza ke libala 6 ans oui ake ndumba soko pese mbongo complet si soko sengo ka $10 pese na bonus ya 15 mais au moins ka libala saka au moins ka ka libala ebimisa bakoko au moins penda ke chalere azo mutazo ondoli azo masona misapi pe kata fufu bien oh na jebisa yo ozo mona mère parce que maboko mais l'eau tiède yo zoli ya kuna zo bongisa ko col muke muka pepula tio liboko na lipeka so l'action ikamona ndako ndira aveugle fongola misi mona tana ko on ka c'est vrai o ka biloko mabende na tele ka kimungu yo ka en tout cas ça va o sebe muke muka tuti yo muke muka bongisa litam ozana kovo me bomisili on senti qu'il y a quel chaleur on retourne ba nyongo nete ndengeni ba moza nyongo na quartier te so ngongo pesa koko senga chérie ma pesa ka fete est-ce que sengi a traité ma tito le quoi foye balibala bo balite bino bo balite le balo ba bo balite bo mekande libala bo ko bala no ça ko bala on a ça na 8 ans mariage expérience o bo sona la chose libala libala boko kama kele libanda te libala ya sole si la kana miss bo bala tali papa tali moi si libala ici mba océan quand des choses baka t'es fou océan o mabala ko swana mobala so bima so expliquer ta porte muso ndire ba ki ba famille ya o libala na bala yo na ba ngali bana ko sa alliance té mais ba bo kilo tout fan na bondo benga na kutu alliance so ba moninga mobala solo yeyo mais na pesa ngana ko pesa alliance na ko la tama alliance té mais famille à moi si nyonso so ba moninga ba o se bloquer neti joro achaka bina match yeyo papa solo mais na tama alliance té voilà ni ba likuta alliance ba moninga ko bengana aka bokilo ile la fa biso to so bima toke matanga aka na masolo ko radio apia ka sans frate mais biso ba bokilo tembi na bala na alliance té mais ce qui na bokilo ye mututo ya so moni ko bokilo ko tina lopango ba ko tina bana nyonso ba yamba yo c'est que oza spécial mais ba ko mo présenter moni yo asa mona tata ma sema titi ba ki congé jeudi ba ko songa vendredi wa pile ki na kezo ale ki na mona kezo ale ki na mona on ko présenter ça cour constitutionnel wa ibango ayeyo ça va akoli mami chopusa na wa wata mwana sobo yo ko kende pene teta zo sanga abiete mon mobile ku wosa tiki ana za mutakilo so inga mamona na opeso ba schéma litala na te so di ko comme il veut pasta na opeso ba périmètre so ko za mobile ya pepele ya o ba bokila pepele o ba silatina attaque ta la famille moi si ba zo ka kata ba tena mutu ba kabeli ba ndamba fufu mo ba tena na mutu bokilo mobile mais mi fufu na panga ba bokilo moi si ya bokilo na kendo tala ba tonga kaelo kwa muta quartier famille moi si ba fanda guerre nyo mutu pamba ba leki moi si ata bengi bango ba yaka bitinda te personne qui fait ta famille moi si ya bina kate ba simisa ke bana balala yaka ko bondela titongo le nana betongo yeba fo bokilo sila mayeno bali ka leki na plateau ba tikelo fufu ki ba kulitama ba kwa fufu ba masangu na pilipili matondo na bino bozaki na biso partout vraiment pasteur vraiment to comme na biso na suka débité ya liloba suka na yo et puis ba moto soki ozana banani na lela ba tutu obonga to la pete basse Eric Manzaka ngumela na bela Marco Loko na Suisse na Irlande ngumela mobala blessing na Irlande base
apesi mbote na mama na nga Stéphanie Pape Manuel Miyuna Mumela apesi pe moko bien famoso Mumela na chaîne biso ya M Vision TV na ye moko Cédric Mukumbi na caméra na staff à base Jambel Mobimba wa bajitwa banani donc base open na staff à 15e mairie ya boyo base Jambel donc il y a penza que comme idéologie vraiment quand on a dit numéro nanga plus 243 84 75 18 112 vraiment to la peta boy o tala sale la schéma et ça qui tunga so aussi ba kuro 5 mbala moko oko talo la sao yebo comme kana komilo merci pour comprendre que notre communauté kabandeko balandi batali ya M Vision TV la chaîne de mozindolisation vraiment awa tozalaki bomona pasteur John Toli ya pete ngai zalaki bongo pi un famoso dans le travail l'orient qui sale l'homme de son le motombola musaka tozange ya no ko souffra ya no na litoyo comprendre au PC ya no kitoko merci na Cédric Mukumbi zalaki na sima caméra tobosa te ko pesa mote na PGNN mobali ya Mijou Miché et pourquoi pas mote na Mikiliste Vemba les descendants na Minnesota pourquoi pas Mireille Vemba et puis mote na yo JC Makambo mote na yo Forza Italia Jansi Mayasi et puis Jansi Mayasi Azali et puis mote na ba Congolais paso bozomi di banda mote na tous les Kinois et puis mote na staff na biso au bayambi biso staff Jamel donc ça dit tous toujours ensemble et puis merci na pasteur nous maiko ya nola na ma invitation na biso ya lelo to mona ni mbalasima kaka na M Vision TV pour continuer à s'abonner massivement tout le monde pour s'abonner puis pour la décider moi c'est plus un fameux système ga tombola musaka tuzange yano ba souffler vous comprenez pour que c'est yano kitoko ciao